Mbote bandeko, en tout cas sango ya somo ba image eza insoutenable okokoka kotala te soko okotangisa mai ya misu bamama balamuki na ntongo bake na wenze kosala activité na bango ndenge bamesana na wenze ya Matadi Kibala. Wenze ya Matadi Kibala eza bato bayebi yango na Kinshasa. Wenze ya Matadi Kibala donc bakamion oyo eutaka bakongo eyaka mpenza na bamarchandise wana e na tongo bamama na biso Matadi Kibala bango nde wenze wana ebandaka mpenza ntongo makasi. Je crois ba 4 heures deja ezalaka babandi kotanda biloko po bato osiko bautaka bawenze mosusu ya basite bayaka nde kosaprovisionne epa na bango po bango mpe na tour na bango bakende kotanda biloko na bamesa na bango na bawenze. Alors bamama na biso comme d'habitude bayaki na ntongo babanda koteka mbula ebetaki mai etondi basinga ya haute tension oyo elekaka na likolo wana ya courant moko ekatanaki kwei na mai wana électrocuté bamama nyonso bapapa nyonso oyo bazalaki na wenze esika wana na heure wana bango nyonso bakufi. En tout cas somo baimage eza insoutenable moyen kuta eleka awa eza te po donc eza mpenza somo bato bakufi sur place bakangami na courant bamama babimi na bandako na bango batiki bana batiki mibali batiki mabota baye mpona koluka mbongo kokende kolesa famille bake kokutana na liwa ya tongo boye nyonso oyo eza kaka irresponsabilité ya l'état congolais. Comment kotikaka bato bateka na bacondition wana bamama wana chaque jour bafutaka batike na bango bataxe oyo ville ya Kinshasa imposaka bango bafuta bamama ya bato chaque jour bafutaka. Je sais de quoi je parle. Bamama wana bafutaka batike na bango mpona bamesa na bango. Alors batike wana bazofuta l'état ntango ozozwa mbongo na bango il faut yo na tour na yo osalela bango bacondition ya malamu bacondition ya kitoko mpo bamama na biso batekaka. L'État ne fait que prendre l'argent de ces pauvres femmes. L'État ne fait que exploiter sa propre population. Soki boyibi bango mbongo na ramte, boko yiba bango mbongo na ba facture a courant na ya mai, courant na mai yo ezaka nango pasi me ba facture yake koma ba facture forfaitaire. Soki bolie bango mbongo kuna te, boko lia bango mbongo na batike ya wenze. Combien de mesa na ba wenze nyonso, na ba wenze mike o ezaka na ba coin ya ba avenue, ba mama wana ba futaka tike. L'État asalaka nini pona bango pour chaque jour ba mama wana. Imaginez un peu toute la ville de Kinshasa mbongo nyonso wana bakongolaka chaque jour pona batike ya bawenze ekendaka wapi. Pourquoi pas kotia ba mama na biso na ba condition ya kitoko kotonga yango ndenge marché ya liberté ndenge ezali kotonga yango ndenge batonga wenze ya matete. Pourquoi pas ba mama biso pe wana bateka na ba condition ya kitoko soki mbongo wana bokongoli eke na hôtel de ville allez c'est pour distribuer c'est pour kosaela ngo ba buzo bezanga tina kopesa ba adio salemba $25,000 pona bakende ko panza mbongo boye ya l'État et pourtant bato oh ba contribuer aka pona ba $25,000 wana bopesa ba musicien soki bakende ko kabola o ebimisi ko swana. Mais c'est tout cet argent là vient de tous ces pauvres mamans oh ba tekaka oh bafutaka chaque jour batike na bango na bawenze. Pourquoi pas que $25,000 wana soki botielaki ata bamama oyo bokokai kosalela bango ata batravaux na wenze ya Matadi Kibala kotiela bango ata bawese ya kitoko kotiela bango ata batol kotiela bango ata pavement ya pamba kaka na se eza pasi mpe ma kosalela bango ata bakaniveau mpo soki mbula ebeti mai elekaka mbala moko ekendaka. Ça pouvait servir à quelque chose, même pas à grand chose, $25,000 et en bon mais ça peut faire quelque chose na wenze oya Matadi Kibala. Mais bozui mbongo ekendaka toujours na bamakambo ezanga tina soki pona ramite soki bo explobolie batu mbongo na ramite bokolia bango na ba facture a mai na ya courant soki na facture a mai na ba courant bolie bango te bokolia bango mbongo na ba go pass soki na ba go pass bolie bango mbongo te bokolia bango mbongo na ba ticket ya wenze soki na ba ticket donc l'état congolais ne fait que exploiter sa propre population qui est déjà pauvre eza pasi pe mawa ba mama na biso sko batiki ba famille batiki bana toyebi vi na biso na Congo, ce sont plus le femme, le maman de basimbi ba mabota. Soki bana bazo lia, bazo tanga, bazo kola na mboka na biso. Une grande partie de la population congolaise bazo bika grâce na courage na effort ya ba maman. Eza pas si pe mawa. C'est révoltant.